Que le Seigneur vous bénisse pour vous êtes connectés. CM2 TV Mafutasi Kezelinga Bino la grande dame. Mais quand on a quatre actualités, Aburomuna vient d'habiter à Bogar. Les Quadra Koraman, Kofi Olomide, Dobolo King 45 aderen, Azako Kumisa Nzambe. Au fait, dans Sinini Nanzemuni Azoyemba, Zolo Bankolo Kumama. Nkolo Kumama. Donc, bato baeba peke Nzambe alikona nyonso. Azo célébrer nini bandeko Kofi azo célébrer fin ya condamnation na ye hein? Boyebi ba condamnaki Kofi avec sursis et ezaki le 13 juin l'année passée et le 13 juin donc au ezali c'était hier hein? Voilà jour pe anniversaire à Fati balongoli yango devait dire plus de peine condamnation tout ce que vous voulez ndenge et tout ce que vous savez ndenge banguna na ye basepelaki balingaki badiembika Kofi Olomide kufa akende. Même la Bible interdit et kosepela na malheur ya moyini na yo, même si c'est un méchant. Dieu interdit de se réjouir na malheur ya moninga. Bien-aimé, nous savons, c'est bien-aimé, c'est un Congolais. Oyo azoko Azako des musiques on the background. Espérons que ça va pas déranger mon émission là. Bon, to continuer à sina bandaki. Je pas fait attention parce que des fois, sur une musique, ils ont bêta boy. YouTube. Comment ba réclamation, désolé. Bande on a bandé roloba. Kofi Olomide azali moko ya artiste oyo bakosala fierté à Congo na culture. Et si personnellement j'en parle parce que naza congolaise, hein? Ah oui, il faut savoir faire la part des choses dans la vie. Tata oyo ba kondanaki ye ba koselaki makambu, je ne dis pas que ba marmios ba loba pona eza lokuta, mais ebele za mamba lokuta. Ouais, parce que monde la muto lo yengete. Oyo lelo oyo condamnation za yinango ba longoli yango après avoir examiné, jugé, vous savez, monde la zaneti mutu mundu te azwaka na yako conseil investigation par olandela likambo. Banoboli misangai ba allergique et ça la ya moi. Et ils ont décidé de mettre fin à cela, raison pour laquelle Bozo Mone Azo Sepela. Donc Kofi Azoro Loba, Nkolo Kumama, vous pouvez le voir dans l'articulation comme Loba Munoko. Nkolo Kumama, donc Azo reconnaître que l'Ikolo Nanyon son Nzambe ne Mutazali. Et si aujourd'hui il est libre, c'est parce que Dieu l'a fait justice. Raison pour laquelle Azo Loba Nzambe Kumama. Et même le diable sait que Nzamba Aliko Nanyon so. Ah oui. Parce que mingi bat bagenda ko crucifier bango, tous ceux-là qui ne servent pas Dieu, na bandenge moko boye, les musiciens mondains et tout ce que nous connaissons et consorts. Et donc bat bazora bango, batie bango na bakaze bango na coin moko boye na 4 murs moko boye, c'est comme s'ils étaient des démons oyo. Ba na droit à éviter, non, ce sont des âmes oyo il faut ebika. Et il faut au bon de la si réellement tu es enfant de Dieu, il faut intercéder après au bon de la pour na âme na e. Nzamba Nzambe, who knows? L'obitam so bongola motema, ya mamba Nzambe. Mais ce n'est pas à nous, il y a qu'au porter ba jugement, père au sala ba conclusion sur ba vie à bateau, pendant que biso mo peto a parfaité. Ah oui, c'est ça. Donc, en fait, émission à l'eleuse avec Aponako, yebisa Congolais nyonso. Que Kofi Olomide peine, ou encore condamnation vers sursis ou azaki nango, balongo liango. Donc, le vrai, il est libre. Et 45 adhérents, ils ont continué toujours comme ça, et puis, voilà. Donc, à mérité le soutien des Congolais. Succès à éternel, succès à mandat. C'est vrai quand il y a une génération, il y a une génération plus jeune que Kofi na musique, pardon, plus vieux que Kofi na musique azate. Ouais, bah sila misu bakufa, misu bien que ba envie mais succès sila carrière sila mais lui azo maintenir toujours des kanda ya bato ebele. Mais non, laissez le temps au temps. Il n'est pas éternel, hein, ce qui est vrai. Il y en a qui ont succès au lekaï na moment moroboye mais lelo ba setenya quand Taboulé il régnait comme Seigneur Lei na ba époque on a suivi 70
Kofi azaki na envie mais moto ayebaka ye te. Donc lelo tabule ya kufa bawendo bakenda e consort. Et papa oyemba bakenda do wana ba génération na ye na ba misusu ba emene ya koloba te misusu bien qu'il soit en vie mais ba vida ba vieux josar bazana ba vandi. Donc lui si continue à kozala eza parce que eza nzambe hein, parce que Bible zo le besoin de l'eau morote ou ko salima par hasard quoi. Donc tant moment ne ya kokende kokoka kokende ou encore moment oyo succès aussi la tant oyo kokoka nango. Donc c'est pas à nous ya koluka ko étouffer to kolimo ça na makasi parce que non ya mamba nzambe to tigela nzambe ye na batu na ye na bikela munaye asana bango oya lingio. C'est pas à nous. Donc c'était ça bandeko news to pe message to zalaki na yango pour Nabino. Si c'était votre première fois de nous visiter, abonnez-vous massivement. Moi c'est la grande dame. Quant à moi, la moulin de bonnes choses à vous, que le Seigneur vous bénisse. Merci, au revoir, bye.